Bonjour, bonjour mes abonnés, bonjour bana mambo, je vous dis bonjour, bisika nyonso bozali. Na pesi bino ba bonjour ebele parce que na yebi ete boza tellement ebele bolandaka jika. Lelo bomoni nga naza awa, bokoyeba te naza wapi. Vraiment balobi ete tosisaki mois ya mwasi, mois de la femme lobby. Lelo penza toye awa elongo na ba mama baza ebele. Peut-être bozomona mama na nga na simalali, toza vraiment ebele. Lisanga ya ba mama ya basi ya mayele toza awa pona ko clôturer mwana biso malgré lobi tosalaki yango te toye lelo vraiment pona ko clôturer mwana biso na kati sengo na kati ya ko partager toujours ndenge kaka ba mama ba partageaka baza tellement ebele omoni ba mama balobi te malgré ba stress ya bandako malgré ba stress ya ba famille lelo tokofanda boye te yango jika l'international akiti na ye pe abinga ye pe na ya kaka elongo na basi ya mayele basi ya bwanya toye na bango esika moko yango wana napesi nano ba bonjour. En passant dans le bique, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement na famille TV News. Tango zo kota kaka, soko lingaka jika, soko sepelaka na jika, oyebi ke jika penza salaka te ya kayo kitoko, s'abonner na chaîne jika. Tia commentaire na yo, aimer like et ko sala bien so botala na sima nanga, bomona ba mama basi balati bakola, bozomona ba mama basi balati ba biloko ndenge na ndenge parce que ça jour ba mama bazo sepela, ana minicho bake ko nager. Donc eza facilité on est ensemble quand ndenge tolobaka. Lelo eza mokolo na biso lelo eza likambo soko na jete etali yo mais kasi ekoleka bongo te na kolinga to partager moi lité ya moko lokola eza kaka tous ensemble na ba mama jika lobi azawana eso omoni na fandi na pelouse. Les abonnés, je vous aime beaucoup. Mes respects na président de président Ambroise Libinza papa ya bana ebele président nanga tikete nzamba lola pambola yo na Ukraine vraiment président na ozo sala elongo na fondation Ateluyelu fondation ozo aider babola fondation ozo kanisa bana bitike fondation ozo kanisa ba veuve esimba mina papa Ambroise Libinza bakisela ye bakombo nyonso preso de preso papa bana ebele mwana ya ba mama ebele vraiment président na pesi yo bambote ebele tikete nzamba lola pambola yo elongo na équipe na yo mobimba ba oyo bazosala ete fondation Ateluyelu ekende liboso oza kaka wana mpona ba voyage te oza wana kaka mpona nini te me ozo aider pe kaka papa na ozo sala nzamba pambola bao balinganga mingi papa Marcos na France boss de boss papi Abed ba bonjour na yo bisiko zali tikete nzamba lola apambola yo jika aza awa mwana bino mama na bino leki na bino zwanga kana ba forme nyonso kolinga nga na linga abobenga nga bongo po esala nga ba bien makasi esala nga ba bien makasi kasi lelo toko partager moi lisolo moko lisolo toko partager ezali ya ba mama naza mama ozala femme célibataire ou femme mariée ou bien jeune fille ndenge babengaka fille mère oza toujours mama mais ce que problème eza nini problème eza que tozobunga mwa mokie pourquoi tozoyeba te parce que na ntango ya kala bamama na biso mingi bazaka na bitidi ya kopesa biso baconseil te yake ndenge toza bana basi boye bapesa biso baconseil ndenge toza boye yeba te ya biso ke ndenge eza boye soko okomi na age boye okosala boye babanda koloba ngo te surtout bamama ya baluba abanda komona soko afandisi mwana na ya mwasi po apesa ye mateya eza tabu et pourtant eza tabu te bamama na biso ebele bakokaki vite ebele basalaki bamakambo ya mabe parce que epa na bango na ndako bakokaki kopesa bana mateya te mais soki yo papa soki yo mama mingi nazolobela bamama ponga pe naza mama ya Emmanuela mama ya Donsi na betela yango tolo vraiment bambote ebele na bana na ngai naza mama atako naza mama nkutu nga nalinga mingi babenganga mama pourquoi parce que mama banda komona ke soki ayebisi mwana na ye atangi ka kombo ya règle kutu eza na français atangi ka kombo ya makila eza tabu soki mama atangi kombo ya makila eza tabu okoki koimagine mwana azovivre na baboti na ye akoki kosala amoni makila pour la première fois
asali na makila wana 3 jours parce que mwana na lingaka mai te asali nango 3 jours mutu akoyebisa ye azate mutu akoyebisa ye ke ndeko omoni makila eza te mutu ya libanda bipai batindi ye na coin nda remarke ke mwana wana aza na makila en plus azobimisa solo Pourquoi? Parce que parent na ndako azwaki temps ya kopesa mwana na ye mateya te. Amoni ke soka yebisi mwana atangi ka kombo makila eza tabou. Et pourtant eza tabou te. Qui a dit que soko fandisi mwana na yo ya mwasi oyebisi ke na ajo yo komi nango soko moni makila eza mabete yo ozu yango komisi yango tabou pourquoi? Okomisi yango tabou pourquoi? Mutuna yango wana. Mwana wana voisin da bendi mwana amemi mwana na kati ya ndako tango amemi mwana na kati ya ndako asokoli ye azwi kiteni ya elamba na ye apasoli alatisi mwana wana bamama bokolanda nga na bapapa peut-être papa oza na bana ba jeune fille okoki kopesa pe mama émission oyo bolanda ne na ndako atiela ba jeune fille bayoka. Parce que lelo tokomisi bana na biso ba hypocrite tokomisi bana na biso bana moko mabe bakomi koyeba mabe plus que biso batoto boti bango tokozala toza ba jeune mais toza na temps ya kozwa temps ya kopesa bana na biso conseil ya koyebisa bango ke moni na age oyo komi nango soko osali boye kosala boye eza na mwana mosusu ayebi ke ye soka simbi mobali azwi zemi bayebisele ebongo epana bango soki asimbika mobali na lipeka azwi zemi nani alobaki bongo explication eza mabe ba mama tozosunga bana na biso tozobota ya basi te c'est pour cela omoni baujana bakomi ebele biso bayaya ya ba 30 ans ya ba 30 quelque tokomi lisusu baujana te bana o biso siko toboti nde bakomi baujana pourquoi tozokokopesa bango conseil te bana bazolokota ba conseil na balabala s'il vous plaît ba mama na ba papa parce que toza ba parents toza toujours une émission na biso batela libala pe libota na yo JK à l'international azobeta na eka lisolo oboti mwana no ya mwasi akomi na 9 ans akomi na 10 ans yeba déjà que petit à petit à partir ya 10 ans eza na bana oyo à partir ya 12 ans amoni ne makila mais soki yo yebisaki ete mwana na kekutana nango na école ekozala scandale soki atangaka na école ya bien te soki atangaka na ba école buissonnière ekozala mwa pasi po ba encadrer ye mais soko explikaki mwana wana que ndenge eza boye soko moni makila viens directement me voir makila eza règle na français eza règle viens directement me voir il ne faut pas me cacher parce que d'ici là comme tu as déjà 9 ans tu as déjà 10 ans tu as déjà 11 ans peut-être 12 ans d'ici là tu vas voir tes règles lorsque tu vas voir tes règles il faut avoir d'abord bande génique toki kosalela bato bapiblisité ya babande génique te mwana esengeli azala na bande na forme nango nyonso et tu peux avoir le slip propre maman okoki koapprendre mwana na yo tu peux faire comme ça tu peux laver 2 fois par jour soki oza na barègle na yo mama eza tabou te kotika mwana na yo apprendre babiloko wana na balabala ce n'est pas bien kotika ye te apprendre yango na babalabala yango nde ezokomisa mwana na balabala bayebisi eke mwana 10 ans bayebisi eke soki obimi na mobali il faut mela boye bana biso bazangi adresse bana biso bazangi place ya kokimela parce que biso na ndako totie esprit ya koloba ke soki expliquer mwana boye eza tabu nani ayebisi yo ke soki expliquer mwana boye eza tabu mama na ngai mwana so akomi déjà na 9 ans akomi pembeni ya komona ba règle na ye ndeko ya mwasi eza pe na ba papa o baza ba célibataire baza na bana tango mosusu abala mama akufa
Tant mosusu ba divorça na mama. Atikali na bana na ye. Pourquoi est-ce que yo papa soko oyebisi opesi mwana no conseil que soko zui ba règle faut sala bo ezali sumu te pourquoi ba mindele basala ngo. Mais kaka et pas na biso nde tokomi kosala ngo tala ndenge biso tokoma ba parents na biso donc makambo nyonso pas na bango ezali sumu. Nyonso eza kaka lisumu soko simbi bo eza lisumu soko ke na gauche eza lisumu soko ke na droite eza lisumu nazokosa te balandi na ngai nalingaka bino nalinga bino makasi nazokosa te eza ya solo neti ndeko na ngai baza ebele ba oyo baboti bana ya basi bazokoko gérer bana te bazokoko solola na bana te bazokoko sala dialogue na bana te même baleki ya basi tofandi na bango na bandako même baleki ya basi tofandi na bango na bandako tokoka ko gérer bango te tokoka kolobela bango ba vérité te ke leki na ngai ya mwasi lorsque tu te sens que okomi na ba point oyo il faut sala boy il faut sala boy il faut sala boy tokoko koloba bango te ba mama na ba papa basi ya makasi basi ya mayele tozo sala ngo te ce n'est pas bien. Soko moni mwana na komi na 9 ans, komi na 10 ans, komi na 11 ans, yebisa ye ma fille bientôt tu vas avoir tes règles. Eza tabou te. Eza tabou te. Nani akosi yo ke eza tabou? Eza tabou te. Lorsque tu dis à ta fille, lorsque tu vas avoir tes règles, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Et ma fille, fais attention. Ce n'est pas dire que ceux qui m'ont mbala simbi au komi na zemi non. Si mon mwana mbala bengi au komi na zemi non. Nyonso nezo komi la bana na biso pourquoi tozo yebisaka bango ba vérité te. Tozo yebisaka bango ba vérité te. Tozo yebisaka bango ba vérité te. Pourquoi? Mwana soka zui règle oui. Bien sûr à kozwa zemi. Wana penzeza kokosa te c'est la vérité balandi na ngai babone bana membre kandenge na benga bino boza bana membre parce que boza famille nanga. Kaka ndenge na benga bino bana membre ba obandima na bango ko s'abonner na Family TV News na senga na tindela bango convocation te me bolingo na bango ekota na motema balobi to ko s'abonner page Jika. Eza facilité. Il faut yebsa mwana que ceux qui mobala bengio, il ne faut pas refuser, il faut aller. Mais s'il te dit de n'importe quoi, il faut lui dire non. Surtout oyo bozana e ba camarades bozana classe. Soka bandiko simba yo. Soka bandiko sala yo soki ba biloko nini. Il faut refuser ba maman. Yebisa mwana na yo qu'il faut refuser. Il y a même des papas qui vont suivre ça. Là je dis bonjour à papa Lex Lunda Lubumbashi. Bonjour papa, Olanda Kangai Pekemo. Le bon Dieu vous bénisse. Ça, je vous dis la vérité. Je dis bonjour à maman Anto. Lunda aussi à Kinshasa. Ma petite sœur chérie. Bonjour à toi. Maman aussi. Maman de Anna. On a soloba bombe yango Anna soki Anna komi déjà na 9 ans banda ko fanza déjà Anna yebisaka ye Anna ma fille déjà partie ya ndengo komi boye okosala boye okosala boye okosala boye okosala boye. Alors soko expliquer moi na que soki par exemple mwana mobala bengi yo okei soko mona bandi koyebisa yo ba makambo eza na tina te oyebise ke non na yo nanga toza bana na kosala no eloko te parce que yeba ke soki bo continuer bo komi na ye objectif kaka moko mobali nyonso alukaka epa ya mobali ata bali ye ezaka sexe ela na kosite c'est la vérité ezaka objectif moko boko respecter mibeko ya Nzambe. Bokolo bakende biso toza boye toko bimate ndenge biso toza boye oui eza ndenge peza to respecter mibeko ya Nzambe mais objectif eza aka moko sexe
sexe kaka des objectifs ya mobali nyonso oyo ake kopesa biloko ya libala ebele po honore yo ezaka po un jour azala motema ya kotambola tambola te azala motema esika moko mpona koloba ete azala na esengo ezalaka sexe siko ntango yo mwana jeune garçon ya 17 ans 15 ans alingeli yo mwana ya 12 ans oyo opesaki toli te bakosala na ye nini yo efo oyebisa ye ke ntango akolinga ye objectif moko eza kaka bobima na ye siko soki bobimi na ye ye aza mwana mobali akozala na problème te akokontinue classe yo oza mwana mwasi okozala na mwa repos moko boye ya 9 mois okozala mpe na mwana obokola mwana wana le temps obokola mwana wana ekosenga yo lisusu ba 2 ans soki siko mpe baboti basilikaki babi ete bakozongisa na classe te ozonga mpe na classe eza te ekozala mwa pasi wana mama ozo explike mwana na yo même papa oui. Ozo explike mwana na yo ya mwasi dialogue ba mama na bana na bango ya basi lisolo ya mama na mwana na ye ya mwasi solola na ye yebisa ye ba vérité yebisa ye ndongo moni pe règle wana kontaka déjà ndongo moni boye kontaka partir ya jour na yo moneli ba règle na yo ti jour ba règle na yo kosila ti jour okende komona ba règle na yo yebisaka ye mama aza mwana ya mutu mususu te même mwana ya mutu mususu soki afandi kaka na ndako na yo oza na devoir wana en tant que mama penza ya malonga en tant que penza mama penza o penza mérité kobengama mama oza obligé osala yango kolinga te mwana na yo apprendre makambo ebele libanda ata koza na kanda ata kosilikaka mingi ata kogangaka mais eza na un certain moment il faut zala na dialogue un certain moment il faut zala na dialogue na ndako na yo na bana na yo dialogue penza ndenge oyokaka yango babenga yango dialogue penza ya malonga il faut ezala eza facile te bamama eza facile te mais il faut tosolola na bana na biso na bandako tokomisi bana na biso bandumba avant mwana azali koapprendre ebele libanda ndenge biso baparent nga moko nazoloba boye naza exemple nga naza exemple ezala papa na nga parce que mama na nga akufa ezala papa na nga landi émission na nga akolobake mwana na nga mwasi akosi te papa na nga bandi kosolola na nga na kimokolo na bomwana papa apesa nga temps ya kosolola na nga te et pourtant papa mpe efo azwa temps ya kosolola na bana na ye papa efo apesa mpe matoyi ya kosolola na bana na ye papa mpe efo ayoka kobatela bana eza ka likambo ya mama te eza mpe likambo ya papa mpo na mikolo oyo mama abimaka papa abimaka éducation ezodépendre na papa na mama oyo mpe mama mère célibataire azobokola mwana na ye tu es capable ma chérie tu peux le faire même si tu es seul parce que eza na mère célibataire moko akolandanga akoloba no jika alobi mpona bamama oyo baza na bapapa non une femme atako oza epa na bino me opiengami mama oza deja na mwana na yo akomi na kamwa maturité ya moke akomi kokende deja ba 10 ans mama azwa mosala papa otikala na mwana na yo mama akenda mama akufa zwa mosala kolinga mwana na yo apprendre makambo libanda te kolinga bana ya bato ya libanda baapprendre mwana na yo makambo esengeli te ekozala mpenza kitoko te omoni lelo eza mokolo oyo toyaki koclôturer mois de la femme na bamama na biso ba vraie femme les vraies femmes wana eza lisanga oyo mama Jika na mama Rachel bamama ebele baza na kati les vraies femmes elingi oloba basi oyo mpenza bamérite ozala mama te soki okomi ka 18 ans oza mwasi ya malonga les vraies femmes wana nalinga balobi ete mwasi ya malonga lisanga ya basi ya mayele
yo pokolo banazana poto na ngina kota na lisanga na biso to koyamba yo otindili biso ka numéro na yo komeli biso kaka na YouTube to koyamba yo to kotio na lisanga ya les vraies femmes eza kitoko makasi parce que na kati ya les vraies femmes to suka ka na les vraies femmes ya kotambola lelo to yeka kotambola poto célébrer kaka ke to lakisa ke les vraies femmes baza penza poto sukisa pe mwana biso mais les vraies femmes bakendaka na ba orphelinat les vraies femmes basungaka ba veuve les vraies femmes bakotaka partout mais malgré ça nalobi na partage en tant que maman tozaki pe na ba mama mikolo kolekanga bayaya nanga pe ba mama nanga baza awa na kati ya lisanga na biso ya les vraies femmes toza na bango bayaya nanga penza na musika toza na bango batei biso pe balakisi biso malgré nga naza nango nazwa pe musika parce que naza mwana na koleli na mission mais bango pe baza na o babakisi lisusu ba mama tozwa temps ya kodialoguer na bana na biso ya basi s'il vous plaît na ba papa tozwa ba temps ya kodialoguer na bana na biso ya basi totika kanda kozala mbwa ya kanda na ndako eza vraiment kitoko te bomoni na croiser maboko na nga na sengi bino ba pardon vraiment ba pardon tozala penza ba mama oyo tozozwa temps ya kosolola na bana na biso tozozwa ba temps ya kosala ba dialogue na bana na biso ekozala kitoko makasi ke tozala ba mama oyo tozwaka nyonso tabu tozwaka nyonso mabe tozwaka nyonso nini po oyebisa mwana no penza ke soko règle eza nini eza kaka makila il faut yebisa mwana no bete si tu as vu ça il faut faire ça maman c'est un problème moi je ne crois pas si c'est un problème vraiment pourquoi ça moi je ne crois pas soko moni ke eza problème maman na lobi mabe okomelinga na se wana okomelinga minga na moni ke eza mabe te mama na ngai na moni ke eza mabe te esengeli tosolola na bana na biso. Ensemble, nous sommes forts. Et le billet moko les boss, papi. Ensemble, nous sommes forts. Kosolana bana na biso eza mabete, eza tabute. Peut-être pas sur place yo kokate. Omoni ba erreur na yo ya passé. Olingi te komela mwana na yo okobanda koyebisa. Omoni nga na koma boy. Eza pona boy ngai sikoyo nalingi te yo o nga na komela ngwe komela yo nalingi te o nga na kutana na ngwe komela yo nalingi te o nga na sala boye komela yo nga nalingi vomeza la boye nga nalingi ezala boye nga nalingi ezala boye yango ndeza susi na ngai oyebisi mwana bongo c'est tout ce que je peux dire naza vraiment neloko moko te na koloba oyebisi mwana bongo mwana yebi déjà ke nde naza boso na sali boye eza boye en tout cas c'est tout. Merci beaucoup mes abonnés, je vous aime beaucoup. Et puis que vous avez vraiment ébélé bozolanda biso partout dans le monde entier. Vous avez vraiment ébélé makasi. Nalingaka bino mingi, nalingaka vraiment bino mingi makasi. Eloko ya koloba ezate. Je vous aime tellement toyaki. Pour clôturer mois de la femme comme je vous dis na occasion wana na profiter to meka kosolana ba mama na ba papa ba bazali ko fandisa pe ko bokola bana ya basi na bandako ko encadrer mwana po yeba mabe na ye mwana koza pe na facilité ko ebiso ke mama na kutani na mwa mbali moko a dérangenga to yaya na kutani na mwa mbali moko a tichenga litoi akoza na facilité wana parce que yo pozo fungwama suko zo fungwama liboso ya mwana to leki na yo te eza mwa pasi makasi. Je vous aime beaucoup et abonnez-vous massivement na Family TV. Naso mona bozo s'abonner penza bo s'abonner massivement na tambola ki na biloko na ngai na lobi partout esika naza na kosala. Na pesi ba bisou na 15 cameraman munene wa kenda basango mwana papa mwana ya mama fils à Jika leki ya solo ba bisou ebele 15 de 15. Je vous dis encore bonjour les vraies femmes. Passer à Valère. Beau s'abonner massivement à Family TV. Ce qui Jésus-Christ de Nazareth a zongité to kutani.